ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. ABC One, toujours au chef d'actualité. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Merci beaucoup, notre grande équipe qui est sur place. Sarabino, de découvrir rapé, Bisika. Alors, awa précisément, tous allés na commune ya Bumbu, na veni Mawanga, no côté ya direction ya Khartoum, côté ya Wabenga Ngoma ya Kalamu. Et c'est comme que déplorer vraiment une situation inhumaine bandeko va vivre en esika oyo eza malamu mingi te to ko déplorer même babiloko ebele lokola ba corona ya oyo ba choléra ezali ba maladie ebele ya infection vraiment tala bandeko ba ko vivre dans des conditions inhumaines nango et la grande équipe to kitaki a pour que to yeba exactement ndeni ba vivre tout ça la saison sèche mais tala ndenge les gens ba ko vivre ba lobi na saison de pluie a ezalaka suka na mabe et puis bomoni même ba mapango misusu ba to ba abandonné yango déjà n'est-ce pas Maman Lena. Donc batu ba abandonner le pango ça fait déjà ce qui une année yango parce que vous les betaka et bomaka so pe mutu mutakufaka tu wanda ko batu ba kima alors ba lela kabalela kana ba konzamboka nango biso to bito kotika te atako ba lele ko sala mate biso to yaka toujours to la ça ba imboka que non vraiment bozana ke bokonzi hein bolobaka le peuple d'abord mais où est le peuple d'abord peuple wana zera parce que ce peuple a vivre boit tala bateau tala ne ba vivre tala ba conditions de vie alors donc et ça m'a monté alors mais moi je crois que je ne serai pas sain de ronango to remira remettre les autos tout nan ba imboka oyo ba fana koto yo nini balingi penza mbula matali asela bango et puis nini ba mona kana esika oyo ndeni marmelika alors bulanda ba imboka ndenge ba koloba ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Autobien l'équipe a découverte, nous sommes descendus sur terrain, tout la pour la politique, tout la pour la nité, tout la pour la sociale, la sociale urbanini, il faut qu'il y ait un terrain, tout la population et qu'on vivre. Vous voyez que sans la population, un pays ne peut pas exister. Pour que le pays existe, il faut que la population soit là. Alors, on n'a pas un état fort, il faut que cette population soit aussi forte. Mais qu'est-ce que nous remarquons sur le terrain? La population a pour vivre dans une misère incroyable. Une équipe Nouchka Kazadi. Bonjour Nouchka. Bonjour papa. Bonne santé. Kitoko papa Jimmy. D'accord. Effectivement, on a venu Mawanga, na commune de direction ya Khartoum, si je ne me trompe pas, direction Khartoum, et c'est que vous partagez na baimboka awa totala nengni ba vivaka nengni terrain ezalaka parce que tout ça la saison de pluie, saison sèche, mais la saison sèche on a compris que il y a une condition inhumaine hein, ça beaucoup on a vraiment to sur la baimboka nengni ba vivra awa maman nanga ndeno comme on a awa nengni comme on a ba salité boyer tout ça est-ce que ba kontamboka vraiment parce une unité interprétée. Merci papa Jimmy pour la parole. En tout cas, quand la mboka na biso yo, tozo lela, et ça vraiment passe. Quand la place tozo vanda, boye, on dit tozo ba kunza mboka te. Tozo mona bopeto ba osala bopeto ba osala na prince na makadam. Kaka bopeto. Mais siko bokota non na ba venir vraiment bokota non na ba venir, bokota na ba direction, bomona ndenge tozo vivre. Ba konza mboka, papa Dimi batela biso likambo. Toza pe ba toza ba niamate quand même. Batela biso likambo. D'accord, merci. Je crois que parce que tu es obligé de interviewer ba imboka oya koto yo na papa nanga okoko ya muke. Pour tout, mais heureusement, ma canisinayo. Ça, Zano, la katikati, je crois. Venez, d'accord. Un mot de papa Nanga. Un mot de papa journaliste. Au fond, il caméra. Tout ici, c'est un vendina et l'engue, ça mène à y goûter la légui nanga azali. D'accord. À proximité. Mais quand tu as mon an, les beaux vivants, quand tu as mon ami, ça te boyer. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, ils allaient pour un très déplorable na mboka na biso. Donc, toujours vivre na place moko donc bato bakoki ko vivre te on dirait toujours vivre le kola ba nyama na kati ya zamba. Surtout na période oyo toza na ngo tala ndenge toza na siona ilanga. Yo tala ka ndenge ba venir ezali. A combien plus forte raison soki ba mbula ekomi.
tozosengana toza kointerpele na bakonzi ya mboka baya bakoma sur terrain bamona ndenge tozali kovivre awa et tozosengana bango en plus baya kokirele biso mayo ya kalamu parce que soki bakire yango te na période de na ilanga soki tokomi na kati na ba période ya mbula ata bwana même bino bako ba journaliste tant boko ya boko zo te kokoma même awa peut-être tolemité to tant zo ko zala ke bakende ko mema bino na mikongo ko bokoma awa ya komona ndenge maya kalamu euti wapi maya kalamu oyo euta eza ba kalamu ba source belé mais de tant que basali elengesa bamai nyonso ezo babwaki yango kotiolo en plus mai oyo ezouta kote ya sana soki esangani yango nyonso donc evaria ya komi inondation donc kaka une pleine inondation toi-même kokuti kutoki kozeneke boîte ezali pe ozomona ndenge mutu azoluka na boîte mais sikoyo kini bopeto yango bakosana peut ndeko nous surtout na pe mutuna na kini bopeto yango yo ezali kini bopeto yo komona awa te bino pe boyi population ofena na Kinshasa no kini bopeto oyo soki bazoloba kini bopeto eza pona ba makadam non na ba aveni kini bopeto wana bazosaka na ba makadam ba victoire kuna donc eza na bazosala na bango mais pour bakota na ba aveni na ba direction ezali no ezali caché bazokoma te donc kini bopeto na bango ezosaka na ba makadam mais sikoyo na habité soki ndeko ningolo bape ya ndeko yaka na yo mama Nushka awa na ngai Jimmy Boyembe to yambi yo malamu boni comment nani comment na Giscard okisa so atoza kotoni toza na commune ya Bumbu toza na veni mawanga na direction carton mais to regretter mingi bakonza mboka to ebite ki ça c'est munene to yoka bata ba masine na banji bambinja balelaka mais Bumbu okolonga makolo comme pe ville facilement mais bazora tenter ya koya kotala Bumbu za ndenge nini makali za ndenge place muta kokoma ville facilement lo na regretter makasi kini bopeto suka kaka na ba victoire ba banda ba place eza civilisé makasi mais place oyo pe ko sunga bon un jour l'autre mona pe mona lingwala mona komina kina teki lu pont pa yo somba na Bumbu ayo somba na makala mais bango ba bato eza kisasa ba ba kataka kisasa ko to ba vandaka ba so ka ba mbongo ba sombeli ba député ba jeep ba habiter peuple congolais pas de souffrir la place au vent bonyo ko la biso na na ko vivre bonyo ko la biso na ko lia bonyo ko la biso na hôpital nyonso mabeka ka bindi ba konti bo salon mais boyeba bolo na oyo bozolo na oyo un jour e foot la ndeba na bino pour presque biso pe to bota mageto to nyokoma to bokola ka bana biso na passe siko ekozongela bana bango na ndenge ekozongela bana bango presque bango pe baza ba congolais lokola biso munoko nga na loba bango pe ba konzi ba oyo kangu ezate na loba français na loba anglais mais na loba na lingala munoko bango ba congolais ba oyo ka gouverneur ya ville ya Kinshasa aza congolais chef de l'état ya mboka oyo aza congolais ba ministre na tout baza ba congolais ba yeba kité ba pesi bino autorité ya kozala ba konzi seke e wuti pa nzambe réaliser et que pouvoir on zamba pesibino et que batu bosa peuple à se retrouver. OK, merci papa. To okoko senga ni na bakonza mboka. Okoko senga ni bakonza mboka na nde bozolela nde peuple zolele. Okoko senga ni bakonza mboka pe basa po bazoyoka. Susi na biso zanini. Biso za bana Bumbu. Ezaka po na biso na Bumbu teza bambinza, ba kisenso ba kinkole, ba sele. To mona ngona bekran. Nde baolela tapiso courant tala boy bayebaki oyo eza capitale comme eza munene biso ozwi mwa temps au voyager comme avion okeba pays mosusu tomoni place Congo vraiment ndenge eza munene baluka mwaso ndeti biso a difficulté na biso to na centre ville difficulté na biso eza kalam o nyonso banda direction sana bakirele biso ngotie ya esuki na Bumbu esuki na Kwilu tanso ba condition ba place Bumbu esuki te Bumbu esuki na veni ngingi nde bakaboli ba commune esuki na Kwilu ponga za mwana Bumbu ne grandi ya Bumbu na bi Bumbu benga bino bundes où ça mande bundes siko lobi au cas où basalité parce que toute la saison sèche yango yo oh peut-être vous permettre mais ce que basalité sur ya population Bumbu rozala ndenge ah eza danger public
danger public pour ani po omoni langa ndenge za boye kutu moi bien 2018 ba journaliste ya mboka oyo bo défendre biso boye mais soki mbule bandi na sera mbula c'est wa to kata na babwatu wa député absolument kwa zawa to mona oya sali biso point oyo sali point koloba voilà mbongo moye moi na fait na biso député provincial ye aide biso quand même asali eza limite na ye avant pas oyo ezalaka nini awa ezalaka po ingele mtatongela biso ngeli photo yende mtatongela biso po mais ebeba ki mabe bat bazoki awa bakoyi mais atali ye kuta zaki député comme Cyprien député Cyprien mais asali au façon que Cyprien Roussal était que député a remplacé pour député la biso za osé mona bumbu mona bumbu lokola yepe mona bumbu il a qui député mais comme ministre provincial yango ya komi comme Cyprien na mais asali nécessaire atongi po ya mawanga atongi po ya kir atongi po ezo memati wapi po ezo misapso dati elenge sa apoke makala OK makala wolo ba pe ande na bunde ba sala nzila ti mponga ba ezo sunga dia awa uti elenge sa obimo ke shaba dia transport quand même dia aza muto azu mingi te mais à l'active volonté quand même volonté un jour ata soit comme ministre ata komi onan a vous en souci po to mona lelo bocha chef du quartier bien beaucoup mais boche mona mais bazali bien sûr mais ce que beaucoup mais na ye o bochele na bumbu mona monga fula aibi ata passe ya bumbu te azo toujours cas normal est-ce que ba sensibiliser pour ça salongo to sala oh bon biso ba jeune boye e bela ba jeune o poto sala salongo et le ni ko empêcher biso c'est ça le problème que pour tu abso beaucoup mestre faut azala tam susu mona ya bumbu aiba passe ya bumbu aroyeba ozi mona ndenga di beaucoup mestre o azawa bien merci beaucoup c'est là maman on lobi maman tozo nyoka makoto yo mbula soke bandi tolala kate tozaka libanda tozala mai ndenge zo yela tozotala mai bandako bata jaune ezokotela biso na bandako mama oyo ya kalamu ezokotela biso na ndako talaka mama pangu ndenge sa bato bazalaka boy tozobela pamba pamba likola ba mai ozomona papa kimi ezate papa mbula yango miteme komi likolo mbula kala bakonza basala biso koto yo batala biso koto babongisela biso koto yo bakire soki kalamu basala kalamu soki bakasali kalamu bozale mais bon ce que banani basali boy ah ba ministre ba condition bene obebi no moko population ba likolo bato ko biso koto yo baba usali likolo basako ba ndeko yo pardon olebelo moya malamu mingi olobi nini ngai comme na ngai Tupac naza negandi Zambe ya Bundes naza negandi ya quartier oyo mais ezoka musabiso bazo so buku mais batia biso azamo na bumbute ba dega oyo biso toto sibi ya zo mona ba mama ma itina luketo moi si azo microbe par rapport à mobile na facilité toi na bosenga na bango ba fondela biso kala mo poto za sauver comme keza na ba ya moi peut bien dans le secteur na bien courant moi bien pour biso na courant chaque jour tout na courant chaque jour mais dega na zaka ya mai. D'accord, je crois qu'on peut comprendre la population a déploré vraiment un des connus. La population balobi oui. Mabé, intervention Bakondi, ça là quelque chose, ouais. De façon que bah notre problème ça fait très mal. Nous sommes au Congo, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et dans le centre, toi tu es là. Bon liété, donc tu auras ton mité. Oui. Tu as awana bumbu, bumbu eza voisin ya Ngiringiri, ya Makala. Voisin Makala. Vraiment. Voisin ya Selembao. Moi muke ya Bandali sous ouais. Muke batiki ba venu Kwilu quitter Bandali. Donc eza vraiment. Mais comment Bumbuti Lelo et Kotikala, une commune enclavée? Vraiment. Une commune enclavée. Gloire à Dieu, mon amour, salam moi, il y a Chaba. Chaba, moi, je suis Kadaba, en tout cas, Bumbuza enclavé, Toko Bate. Qu'est-ce qui se passe? Toba mona Bumbu angote Tokoma. Toba yebi commune angote. Ah, papa Boyi, bon. Boyi parce que, Bazana Skanda. Donc, on doit éviter, hein?
Kazadi. Baza kanda vraiment. Et ça li bango bien te hein. Ça li bango vraiment bien te population vraiment et lobby. Bakonza mboka boyoka pe mawa. Surtout ngala beta c'était na bopeto. Toloba likambo chaque jour. Bopeto bo sala ka na ba prince ka na ba makadam. Na ba victoire ka bopeto. Député misusu baza national mais attends ba voter que la boumouté ba député national. Vraiment. Bon ça là quelque chose nan bon ça non quelque chose. Tala ba maman de bazo vivre. O kutozo tambola po toza na onelanga. C'est que na ba mvula to mata na ba boîte tozo sa sopendeni. Ba konza mboka boka no peuple ma. Boka no peuple moi. Bon ça là non quelque chose. Vraiment. Ah, débat par merci. Je crois que Fali le temps nous presse. Que se rendre compte vraiment na milliers ango. Makambo ko le kaboki population baibo kamalobi. Maye utara likolo et dépassant là elenge ça. Alors elenge ça accéda kotoyo. Donc maye te utara et kotoyo. Alors toute cette population se vit dans la désolation totale. Mesdames, messieurs, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Il y a un reportage, il y a l'élo, tu as qui a une découverte sur terrain. Dans quelles conditions Oyo Baimboka ya Bumbu, en plein centre-ville, c'est comme si c'était dans un milieu rural. Mais vraiment, Baimboka diaspora, vous voyez Bumbu. Vous avez un chicken, monsieur, la poto, vous avez la Bumbu. Vraiment. Vous avez la Bumbu. Vous avez la poto. Voilà poto. Dans la population. C'est la bande qu'on a. Oh, écoutez, on est en outil classe. Mais moi, je suis parce que vous avez un mineur. Mais outil classe, ceux qui pensent qu'ils ont quitté. Bangaba les candés, nous sommes dans mon Congo. Donc voilà, on a souka, invité moi, malbassou, qu'on a eu ça, ni pour tourner sur souka. Minga olobezate papa Jimmy. Donc, basunga biso. Basunga biso population to koko vivre boyete basunga biso ba biso pe mawa donc de bazala na bapa na bango balala la l'aise batsa pe baninga pe tola la palaise batsa baninga bala la l'aise et loko lobaka yango na papa Jimmy. Merci mesdames messieurs, ça n'est fini ici, c'était juste une petite découverte na chaîne Nabino to yaki vraiment to Isabino to zana mako Nabino c'est quelle information ezali monter Nabino liste Nabino pe c'est quelle information ezali to yaki awa na terrain awa na Bumbu pour moni vivre vraiment pas de commentaire à faire et quoi calme-toi ya motomoko o koyoka ayaka aide et ça la malamu mingi parce que cette population tout le monde a pas que la ministre baza ba jogo bazali awa ba intellectuel baza kotoyo mais ce beaucoup rendre bango vite facilité je crois que vous la malamu mingi té merci na retour en biso. Que Dieu te bénisse. Merci aussi. Continuez à vous abonner massivement parce que vous ne serez jamais déçus. Donc, aux Zuka cloche, il y a une notification au Tché. On a au côté, au s'abonner, s'abonner. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Là, je vois Fali Matoko derrière la caméra, ainsi que son coéquipier, les noms Isaac. Ezekiel, Étienne, Étienne, ce n'est pas Anoï, Étienne, c'est ce qu'il dit. Merci Maman Lena, assistance Naye, Nzama Pamolesi Kezali, c'est la grande équipe, la grande famille. ABC One Television. ABC One Television.